Tout le monde a qui a godé pour il faut que yoka le secrétaire général Augustin Kabouya lobi et ko sala soni bon mona ke boko soutenir mon konzi ya mboka mais bateau bako soutenir mon konzi ya mboka c'est boko yoka na te ezali soni c'est ça c'est que ezali ko soutenir mon konzi ya mboka mususu ezali pour na flatterie mususu ezali bazali na makabo bako sala c'est ça Augustin Kabouya lokola papa et c'est que j'ai ko mulumba te ke ngai na pesio mutu makasi kende to ko soutenir non propos de Augustin Kabouya Augustin Kabouya alobi lokola yoki jekoko akoka pe ngambo wana azana posa ya kimia azana posa ya ba trouble te parce que biso toza déterminé ya ko relire mokonza mboka ko pesa donc lobi kimi okoto Augustin Kabouya okotsa kimi entre Gombilana Jekoko Mulumba oui yene mutu aza yokana fongola yo c'est parce que Eliezer yokana azana kao te ke ezambilinga mbilinga na fongola yo parenthèse balobi moto abomaka na épée akokufa na épée bandeko wana ba opposa malette Denis Esanga Fayulu Moïse Katumbi bauti kosalisa ba marche awa tango mokonzi ya ville Kinshasa gouverneur Jatiningo bila pesi itinéraire alobi ke il faut boye bango ba ko comprendre que baza impopulaire ni il faut créer il faut dévier itinéraire parce que bango ba bi objectif ya marche ezali soki lacrymogène et beti gaz et beti de opposition joue ampleur ba ko tinda télévision za radio te soko za bilili ono zo misango ba ko tinda population de lycée Sanga bamba bango mabanga bamba wa police mabanga ezali alonaki te biso toko kozongisa mabanga te zali boye ko mabanga ba monstre ne ba lobi ezali boye moni moto soki ba ko tambola moto soki akotambola na message ya mabe na message ya lokuta bato bayoki babaye yango na ko pesa exemple Fayulu azaki ke soki ayeta ngo kokosa ba congolais ba kolanda ye belé a outi a pas même 100 personnes et ça lokola ye ba comprendre bana Congo ba comprendre ba non makambu oyo photo zwango vraiment à considération bato oyo baza ko distraire biso ba komi ko pesa kanda makambo ba ko tamboliser nini parce que bato nyonso ba ko mona mosala oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi aza ko sala pour l'intérêt du peuple congolais et si ka Denis Esanga outi na nyoki aibisa population vérité baibisa ke babi oya ozande ko na biso mais awa fachi beto aibisa population vérité bandeko babelela ki dollar parce que bamoni nano non bamona te ba rappeler chef de l'état babelela ki yango na critique te donc bamoni mai o biso total aka ko fandi boko ta na France 24 c'était une émotion pour eux émotion ce ko batali babi et à réussir to rappeler pe mokonza boka dollar esa nini ekita loka pas za béton nani kuta lobité parce que to il faut ko yeba ke omoni crise ya dollar ba opposant malette nde ba ko kotisa bato biloko moko na mutu ya lokuta comment dollar ekomi 21 500 22 koto musu 21 mais unité tikali ko be 2800 3000 francs boko sunga mokonza mboka te en tout cas papa Kibasa il faut otake bandeko ya réseau batekela kabiso be ba unité ba responsable wana c'est que bino bolandaka te parce que soki ba pesoka moi kanyaka na yo zo na poche obino facha koleka ngana mi bongela libela non wana ezali malamu te parce que fachi beton akosala pour l'intérêt du peuple congolais balukela ekala est-ce que mutako soutenir yo comme gouverneur okomi gouverneur obimisi gouvernement sans oyebisa yo monaki na parti politique ensemble na ebiso ke muta sali mobilisation pour Denis Esanga kitana nyoki c'est madame Rita Bola et bon alongoli président Dali oyo ya jeunesse ya province ya Maindo mais pourquoi parce que abenga ki président Dali a ebisi mobiliser bato bakende ko yamba Denis Esanga l'état président de jeunesse ye abundara mingi côté ya ba jeune pour na développement ya mboka pour na ko soutenir mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tamu président Dali aboyi nde madame Rita Bola aiko longola pour remplacer jeune ensemble parce que na minute oyo na parti na ACP azate naza ko yebisa vérité Rita Bola azali na ensemble ya Moïse Katumbi makre biloni ba créer ki ben sécurité mobondo za opposant ba créer na yebiso ke yango yo
opposant bazaka bato balukaka ba problème maman mais faut ta l'opposant ngo tant que l'opposition tant que l'opposition moni ngai ndeza boy c'est que bino pe le temps vous avez opposant vous avez pe ko créer ba zela na biso to sali opposition ya vérité to bundeli démocratie to sali makambo logique elongo na molimo ne pe manaki mais docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba tant que tozo opposition tozo benga opposition malette eza opposition mo tezo créer parce que yebisanga Moïse Katumba ko opposant na qualité ni. Merci à vous allez vraiment ébélé na correcteur news TV na ngonga oyo to ko développer penza l'actualité vraiment ya mboka bande ko ngai mbote mingi ska bozwami kashula caramel nakutana bino lisusu mokolo lelo vraiment na esengo makasi ya kolobela dossier ébélé dossier liboso ezali dossier oyo na biso na bino toza ba témoin to komona le lenge ni vidéo moko ko circuler na réseaux sociaux ezali koloba que le secrétaire Kabuya Augustin Kabuya akutana kina Jekoko Mulumba oyo azali deuxième vice-gouverneur azali premier vice-gouverneur ya mboka na biso na Kinshasa et puis toyebi le lenge nini conflit eli ko salama entre ye na le gouverneur Gentilin Bilambaka. Alors ba balobi que le secrétaire Kabuya a pris position na ye il prouve à la population qu'il est pour Jekoko Mulumba. Alors ils allaient couper sa peine en bilinga. Donc c'est mon sous bozaka ba témoin na biso na billion toza ba témoin ya mwana mboka le député national Délice Sanga nenga zwaki bongo mabanga kuna na kananga ezali penza likambo oyo ekosala penza pasi na kotala bongo to ali eleko oyo ezali kobongisa bongo maponami esengeli penza mwa kimia moto na montra ba base na ye donc moi non surtout azali na droit parce que Congo ezali besoin surtout voilà et puis de kolobela lisusu de ces francophonie boyebi que 9e jeu il y a francophonie mokonza mboka azalaki yenda salaki go pour na koloba que asengisi bilenge ya Afrika oyo azako pour prôner penza bongo esengo ya jeunesse. Alors Congo ezali esengo makasi yako ezali vraiment ko souhaiter bande ko nyon surtout ba pa ye le bienvenu mais na stade yokaki ndenge population a criaki na matoyi ya tata mokonzi que dollar esengeli ekita mais ya kokamwa to komona dollar ekiti mais biloko ezali ka ya komata to ebité pona nini. Alors dossier lisusu ezali ya koyeba ke ndenge ekiti oya makasi ko pesa biso pasi surtout biso pe ndenge to ali présent to sala ba méga to sala ba unité. Alors to ebité na ngambu ya pétentique so pe kuna ba koloba ndenge nini mo akokoso pe ali mo makasi na biso na bino to ebike unité et comme lelo lokola respiration tu n'as pas d'unité tu n'as pas de méga ils ont conduit aux ana bon aux ana nzoto ezangi bon moi voilà. Alors to koloba sur ce projet il y a 145 territoires oyo ils ont un territoire mosusu mo mbilinga mbingezali likamba ba bono ba mobondo jusque là ça fait couler l'encre en tout cas ba iba ko kufa mingi likambo etali na ngambu ya bato ndeko na biso ya bayaka na bateke ekopesa pasi toyokaka dernièrement le gouverneur Rita Vugola apesaka mwa maloba na ye mais tokolinga pena to développer yango. Alors dossier oyo tosimbi lelo ezali bongo 5 préoccupations oyo toko manyola yango toko discuter yango ensemble na mwana mboka Van Poyi babengaka ye charge ya zali bongo moko ya communicateur ya IDPS na boende tokofungola na epenza masolo ya bana mboka kasi na pesi déjà mwana mboka Van Poyi charge ya bana mboka charge ya ba congolais charge ya bandeko ya IDPS charge ya ba kongomani charge ya ba diaspora mbote. Oui mbote madame bonne santé. Non nzamba zobatela obike touti na ba insécurité belé touti na makambo wa kinaper c'est ça. Donc biso pe ba communicateur toza pe bato to bima kuluka pe mwa mbongo nzambe ya épargner biso parmi bato ba lever ba kinaper biso toza na vie. C'est ça. Ya on a lingami ko komisa nzambe ba rien est sur place. Non eza penda calme. Alors bonne santé il y a IDPS. Non santé ya IDPS ezali malamu IDPS ekotambola malamu elongo na mwana mboka le secrétaire général Augustin Kabuya Chingoma oyo azali na ba fonction belé azali président ya IDPS to saobika donc yeso que to cité okobika te donc to sa fachobika na parti pour to Augustin Kabuya le secrétaire full azali malamu aza concentré vraiment parce que biso IDPS tozalaka na biso surpris mais tozalaka averti donc toza concentré ko relire mokonza mboka
na ba élection etikali quelques mois awa donc to relire ye to pesa une grande majorité pour to kokisa slogan na biso le PP d'abord yango mwana mboko Augustin Kabuya ko pe maté azalaki toujours na misala ya CEP pour na ba dépôt ya ba candidature ya ba joueur na biso oyo ba ozala comme ba député musala wana esili toza siko na ba stratégie nini ya ko relire mokonzi ya mboka. Alors Augustin Kabuya secrétaire full to sobika en même temps il joue la médiation babi ce qui na kati ndako monte ko pela esengeli to bana mi baleba ko sone esengeli moi papa to noko to papa kulutu aye to papa leki aye akitsa boma moto ayoki oyo pe abomi mais o to koyoka to komona to yoki te to moni lo lenge nini mwana mboka mokonzi Augustin Kabuya ayambi Jekoko Mulumba oyo azali vice gouverneur entre temps to yebi ke bana mbilinga mais ba propos na ye oyo to yoki na to moni et la kisi penda en défense ya Jekoko Mulumba. En tout cas ma ona koloba Augustin Kabuya a monique Jekoko azali vice gouverneur Augustin Kabuya za na kati ya ba institution te. C'est le secrétaire général oiseau géré parti au quotidien mais azali quand même na kati ya coordination ya union sacrée. C'est ça. Donc vidéo ko tambola wana o bato ba mesana ko monter ko sala ba montage nde basili ko monter yango. Mwana mboko Augustin Kabuya CG anniversaire na ye ezalaki mokolo ya le 30 moto nyonso abande ko souhaiter ye ba joyeux anniversaire. Ndeko na biso ya IDPS national Jekoko Mulumba Gérald ayaki ko souhaiter le secrétaire général Augustin Kabuya joyeux anniversaire alobi na mwana mboka Augustin Kabuya Chingoma ke makambo ezokomela nga parti na nga ibandone ngai donc bakotela ye donc koloba na ye yango wana soki otali na video yango komona secrétaire général alobaki malamu na ndeko Jekoko ke ndenge makambo olobi na nga na sepeli na yango te mais na comprendre que souci na yo ezali ke bayeba position na parti ezali ndenge nini nde le secrétaire général Augustin Kabuya alobi no yo zali moko ya biso parti mutu esalaki yo ba démarche pour ma place wana et parti pe akoaligné yo comme candidat député na élection ezali ya député provincial ozali na parti kitoko mais mwana mboka Jekoko Gérald Mulumba ayaki na base na ye base ba mekai ko tourna par rapport vie ya ba conflit Augustin Kabuya azalaki clair madame wana ezali ko mona ko circuler ezali vidéo be batu ba kati de ba mesana ko monter yango tozolo ba pe na bandeko na biso ya ba panzi sango bayebaka mosala nini o bako kosala ya malamu bazala na vérité tango likambo ezali vérité faut koloba vérité ke kosala ba montage ke Augustin Kabuya akokotela Jekoko non au montage yango babaloli maloba babambi na monoko to ndeni non moni parti oyo Augustin Kabuya za koloba biso IDPS tozana sima na yo pe biso IDPS tozalaka parti oyo tofandaka kimia totumbolaka moto te mais soki moto atumboli biso il faut mona IDPS. Ça veut dire pesi penza que non teninga eza boloko batumoli yo za muta IDPS batumoli na biso donc il prend la charge. Non parce que ezali na vidéo télévision ezaka radio te okoko lekisabili de na vidéo mwana mboko Augustin Kabuya ko yebisa Jekoko boye na ko senga na ba opinion ba ko landanga na nzela ya Corotel TV news balanda penda ba s'abonner ba kota balanda pona ko zwa vraie actualité parce que et pas na yo nde ba actualité ya malamu ele kaka mwana mboko Augustin Kabuya lobi abandaki koyoka ba rankine ya gouverneur na vice gouverneur e ko lika na réseaux sociaux bato musu ba ko loba si pour Jekoko bato musu ba ko loba pour gouverneur Jatini Ngobila mais mwana mboko Augustin Kabuya lobi ngana za responsable na lingaki koyoka makambo na réseaux sociaux te lokola yo moko e ko expliquer nga na kopesa au conseil boye yo zali mwana ya IDPS donc mwana fundi papa kotela ye alobi na ye mokonzi ya malamu préparer alobi ke teneza ba tout bon na sima na yo en tout cas Ngobila koyeba azali national Augustin Kabuya kokoloba makambo na talobi ke mwana ya IDPS nga moto na sala ki ba démarche mais lokolo ye na makambo ko yebisa ngai mokonzi ya malamu ayo kaka aliaka nyama lito imoko te c'est ça Augustin Kabuya mais pona nini te maloba mokonzi ya parti mwana na ye kolela papa talanga boy bozo kote akape koloba kete comme tona union sacrée biso nso to bato moko papa na biso yalika kati c'est mais c'est ça mais akoki koloba que non tozali biso so bato moko omoni bocha na se soki bosali conflit entre bino
et même bato opposition boseka bino. Pour votre information na koyebisa madame Augustin Kabuya ebisi je koko lokola ngai na yoki na koyoka litoi moko te na koyoka pe ndeko mosusu wana parce que bazali yoka ngo tango ye aye ça se voit ils a iloko eleki na ba raison. Augustin Kabuya étant que responsable de la partie. J'ai koko mulumba zali moko na kati ya parti. Il pouvait bien appeler j'ai koko mulumba depuis amarambo ese banli alors banekete ma papa omoni awa tana se et puis aluki l'autre. Est-ce que y a nazo ko informer Augustin Kabuya azali secrétaire général ya parti azalaki na concentré na makambo ya ba candidat na biso aki na musala malamu ya makasi mais makambo e bande kofinga mane bande koloba na réseaux sociaux ni koto ya gouverneur Gentini Ngobila basi ko benga. Mais il y a une photo. Il y a une photo entre Ngobila et Jeko Mulumba. Oui. Oui. Mais ni koto. C'est qui a prouvé qu'il y avait un problème. Oui, ni koto ya Ngobila basi ko benga Augustin Kabuya lokola zaka na coordination union sacrée pona ko yebisa ke tozala makambo. Ni koto ya Jeko ndende ko Jeko kwa zui courage ya ko yebisa Augustin Kabuya lobi. Ya union sacrée ngwe. Qui gère l'union sacrée? Union sacrée. Qui est le disciplinaire? Qui est le porte-parole? Yango na ko yebisa o mama. Ndeko Jeko Mulumba ndazui makasi ya koyebisa parce que moni moto lokolo Augustin Kabuya azali premier vice-président ya parti socialiste ya koko zo makambo ya réseaux sociaux te directement confirmé yango alobi pe boye nalingai koyoka bino mokolo kwa na yoki yo na koyoka pe ndeko wana nalingi des ordres te parce que biso nyonso toko soutenir mokonzi ya mboka ezala Ngobila ako soutenir mokonzi ya mboka. Je suis sûr na Augustin Kabuya ndenga zaka chrétien lukaka kimia na yebi ke na ngambo kuna pe akoluka yeba le vrai problème ezali nini parce que ceux qui totali ba vidéo mususu to mona ba témoignage ya Jeko Mulumba lobi ke pona ye Ngobila azali maire gouverneur asali makambo yo na nini yeye kokoma wana tuzobeta lisolo ka ya Ngobila na Jeko Mulumba sans pourtant parler de Godempo qui est ton nom nini oyeye to mona ki agodempo il faut koyoka le secrétaire général Augustin Kabuya lobi e ko sala soni bo mona ke boko soutenir mokonzi ya mboka mais bato bako soutenir mokonzi ya mboka c'est boko yoka na te ezali soni c'est ça c'est que ezali ko soutenir mokonzi ya mboka mususu ezali pona flatterie mususu ezali bazali na makambo bako sala c'est ça Augustin Kabuya lokola papa ebise ki Jeko Mulumba te ke ngai na pesio mutu makasi kende to ko soutenir non pourquoi de Augustin Kabuya Augustin Kabuya alobi lokola yoki Jeko akoka pe ngambo wana azana posa ya kimia azana posa ya ba trouble te parce que biso toza déterminé ya ko relire mokonza mboka ko pesa donc lobi kimi okoto Augustin Kabuya okotsa kimi entre Ngobila na Jeko Mulumba oui yene mutu aza akoka bon parce que moto akomi obe na ba communicateur na ye wa kofinga oyo wa kofi akotinda ba communicateur na ba finga oyo eza ko sala soni union sacrée ezali vision ko soutenir mokonza mboka si y a un problème ngape na kopesa bango bazali ba responsable ba meko MP ko chama ina vino ko sura makambo na ndenge ya kimia ke ko salir ko pesa ba adversaire ya mokonza mboka actualité vous êtes des hommes politiques publics s'il y a conflit arrêtez-vous dans les couloirs bon négocier olé bo que la biso na ba réseau comme boy ça c'est mettre aussi la population parce que ouais ko comprendre les difficultés on dit qu'il y a des opposants malheureux et comment même là ba journaliste c'est comme problème ezali lokola na ko mona bande ko musu ba ko créer biloko wana pona ko pesa actualité politique na baini ya pouvoir ya chef de l'état là nous biso pe to ko sepela na il faut être prudent OK mais na maloba na yo oloba ki ke Augustin Kabuya azalaki na musala mwa mingi ya ko gérer ba joueurs ba ko se représenter na législative ezali koya alors kaka na mambo etali préparation ya mambo etali ba élection to komona ndeko na biso honorable député national Denis Sanga oyo bazali na congé parlementaire akei bon na base na ye oyo ezali na droit na ye azali congolais et puis aza député na ngonga oyo ezali député na député akita na base na ye pour que akine déjà kobongisa ay ba ndolenge nini ako préparer bon na élection na parce que na novembre on na élection et la campagne pardon mais ekomi mutake na kananga ekomi ya mabanga finalement IDPS bolingi kana ngeza la kaya IDPS ezala ya parti mususu te et puis bato nyonso sengeli bazala kaka pour Fachi to bato nyonso sengeli bazala kaka union sacrée où est la démocratie qu'est-ce qui prouve que bato ya IDPS nde bango moto babambi honorable Sesanga Mabanga ndeko na ngai babenga ko charge oui soyons sincères to tala TV bandeko balanda biso to yebisanga na kananga
bato UNC bazale babeti mabanga bato a PPRD bazale babeti mabanga to bato ya Fayulu bazalaki babeti mabanga na koyebisa malamu ndeko na biso Eliezer mwana mboka Eliezer oyo aza na parti na ye il s'appelle comment ACR auti tourner na kananga po ani babambie mabanga te omoni balobi soki obuki mais pas ça tango zolo bandengona ça prouve que on touche pas à Eliezer parce que Eliezer est l'union sacrée yokana fongola ou c'est parce que Eliezer azana kao te que ezambilinga mbilinga na fongola yo parenthèse balobi moto abomaka na épée akokufa na épée bandeko wana ba opposa malette Denis Esanga Fayulu Moïse Katumbi bauti kosalisa ba marche awa tango mokonzi ya ville Kinshasa gouverneur Jatiningo bila pesi itinéraire alobi que il faut boye bango ba ko comprendre que baza impopulaire nini il faut to créer il faut to dévier itinéraire parce que bango ba bi objectif ya marche ezali soki lacrymogène ebeti gaz ebeti de opposition jui ampleur bako tinda télévision za radio te soko za na bilili ono zo misango bako tinda population Delis Esanga bamba bango mabanga bamba ba police mabanga ezali alonaki tangu yo loni ba bamba ba police mabanga ndeko Martin Fayulu ndeko Delis Esanga bamba mabanga toza télévision za radio te bilili ezali ba bamba ba police mabanga mais soki ye bakie ko bamba libanga ezali pona eloko balonaki na mitu ya batuke il faut ko bamba mabanga wana ezali ba actualité politique ba ko luka to na ngambo mususu madame to ko mona oyebi ke bakosa ba peuple te bokosi population non facite boko sesa ba marche gauche droite nani Fayulu awa combien populaire akei na quartier 1 na terrain ya Bouddha 100 personnes oluti ko loba ke mutalonaki mabanga obuka mabanga opesi yo mo peka exemple awa ke bakende na mava bami mabanga yango bozongiseli mabanga te biso toko kozongiseli mabanga te zali boye ko mabanga ba monstre ne ba lobi ezali boye moni moto soki ba ko tambola moto soki akotambola na message ya mabe na message ya lokuta bato bayoki babaye yango na kopesa exemple Fayulu azaki ke soki ayetango akokosa ba congolais ba kolanda ye belé a outi a pas même 100 personnes et ça lokola ye ba comprendre bana Congo ba comprendre ba bi non makambu oyo photo zwango vraiment à considération bato oyo baza ko distraire biso ba komi kopesa kanda makambo ba ko tamboliser nini parce que bato nyonso ba ko mona mosala oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi aza ko sala pour intérêt ya peuple congolais est-ce que bi congolais nyonso aza na droit tambola place alingi parce que Congo za bato nyonso ba pekisi congolais te atambola lelo Martin Fayulu soto za na kati ya to bandi na période ya élection et ya campagne Martin Fayulu akoki na kana ngasali campagne mais ba pekisi moto atambola te ezali kambo yo Martin Paul akoki na kana ngasali campagne ezali likambo yo koloba ya libanga o babambi sadi bato tu boki na kana po basala ba élection o baza ya UDPS to ya union sakete bozala ndeko Eliezer auti kuna bayambaki bandeko belé c'est le sénateur Hippolyte auti kuna bayambaki yende akoko créer pe na paramètre mususu lokwa bakomi ba impopulaire bakoki ko composer moni bango nyonso donc bango moko bakoki ko composer pour ampleur ezwa il faut basala nini atindi mutu ba bamba libango motaka ngami nango actualité politique ah bon atingami nango za suna eloko koloba te donc bango chaque temps balinga ko créer actualité nini donc on comprend lelo bandeko que mwana mboka Van Mpoya lobby que Delis Esanga yemona bato na ye a créé babanga kotoyo ça to sala moi lokola bakomi impopulaire nde a composer rigolo wana babambanga libanga parce que omoni tango ba ko yamba moto leader tango akiti loko Augustin Kabuya nde totambola omoni na aéroport tango ko kita carton plein leader musa ko kita bo atali bo bato bazate soni na soni wana créé po bato babosa na ke aza impopulaire ko makaka actualité libanga nga babambinga libanga non mais so ye eza mabanga eza bato na ya créé bongo siko yo zo beta meeting ya Martin Fayulu abake ko bamba babi bato IDPS boke bamba mabanga na liboso ya nani ya mwana mboka muzitu non bwana bato IDPS te souci eza nini omoni tango baaki Fayulu na muzitu bazalaki mwa na communion na collaboration mutu abande ko yana mwa bato ebele ezalaki ndeko mfumu pa muzitu mais na siko lokwa muzitu abendani na ye parce que akomona kete ndeko oyo aza égoïste ya linka kowela be makambo
mozito pa tali kabi mission ya bandeko pesa mission ya koboma Congo abendani na ndenge nesko jalousie ko sala loka mozito abendani ekomi ba marche nyonso Martin Fayulu ko kende impopulaire sko na kozonga na bango batali photo sala nini ndeko na bengi na téléphone ya photo créer to bamba non biso IDPS toza moni tongo bango bazaki na distraction ya kotambola kobebisa réputation ya mokonzi ya mboka kokosa parce que bayebi bato nini ba créer ba insécurité bayebi bato nini ba boma mboka oyo mais mokolo moko te si batisi koloba to sala marche pona bato ba boma mboka oyo pona bato bapia bakangami na matata ponyo oyo ya escroka ba millions ebele alona masango na bukanga lonzeke kobota université na Kindu a gérer 10 projets alie mboka mais basangani bato ba boma mboka bango siko bango tango basangani na lokuta oteza Félix Tshisekedi na 4 ya pamba Félix Tshisekedi mais Félix Tshisekedi alakisi kaza vrai congolais azali na souci ya peuple congolais na 4 ans wana na ba covid mais lelo francophonie eye ba réalisation 145 territoires ba aéroport etongami ba ndolo batikaki Kabila sali otumolinga olo mama francophonie Kabila sali na francophonie awa outolo mama francophonie oui bravo chef de l'état bravo na ba congolais c'est le Congo qui gagne. Bienvenue na bandeko na biso bayeli banda pona ko assister na 9e jour ya francophonie mais en parler de la francophonie le président était là discours mokonza mboka izalaki oyokaki yango mais oyokaki personne de cloche ya ba population beleli dollar ekita dollar ekita président yemo na kata stade oyebi na mais biso yeba une de pesa zaka soki marche c'est Kabila za mokonza wa lipa soki matito lipa soki mafuta soki loko nini Kabila kaka wana ba marche zo salama mais awa unité mati dollar to ko mati na 27 na ibite so ika dollar ngé bangi na nga population de facha zaki présent de 26 à 22 ekiti mais biloko zaka ya mata finalement UDPS bozolo ba parti socialiste mais apparemment on dirait le peuple d'abord na ibite so ya rendez-vous je me rappelle on a soutien non moni le peuple d'abord biso to ko salela yango na kopesa exemple moko wa Kabila sali si c'est 20 ans atiki 4 ponts na République démocratique du Congo 4 ponts pour la République démocratique du Congo mais Fachi na 4 ans na ba covid ba guerre na est lelo tozana 305 ponts so kozana ndeko na popo kabaka bengaye bandeko bandeko nyoka na popo kabaka ba ko yana biloko po ebima il faut ba kota nango na mai lelo ba na pont ba bénéficier et si ka Denis Sanga outi na nyoki aibisa population vérité baibisa ke babi oya ozande ko na biso mais awa Fachi beto aibisa population vérité bandeko babelela ki dollar parce que ba moni nano non ba mona te ba rappeler chef de l'état babelela ki yango na critique te donc ba moni mai o biso total aka ko fandi boko ta na France 24 c'était une émotion pour eux émotion ce ko batali babi et à réussir to rappeler pe mokonza boka dollar esa nini ekita loka pas za béton nani kuta lobité parce que to il faut ko yeba ke omoni crise ya dollar ba opposant malette nde ba ko kotisa bato biloko moko na mutu ya lokuta mais ba yebi ke crise ya dollar eza partout même na France na kasa ko ngo ba ke ba opposant malette ba mbakisa dollar non même na France soko ina ndeko na poto ayeko biso ke dollar eko mona na passe mais semaine passée biloko euti non nazo kende pona ko mana point na biloko euti ko mata na France semaine wana pe omoni tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola uti ko poser pierre na usine oyo ya ko produire or awa na kati ya mboka na biso likambo nyonso bo poza basiliki parce que bazana ba même mise bazana mabulu or balingi te bayeba koma bakoteka kayango soki bakoyeba kinganya yibi or Moïse Katumbi yibi or c'est ça baza ko bunda ba ngai kaka ezala na Rwanda OK ba opoza bazana sima wana pa nini mwana mboka Félix alingi kaka or ba raffiner yango awa dollar ekitaka na mboka na fonction ya boye moni lokola usine ya or wana le chef de l'état a che be nini basala yango tango ba partenaire bazali ko somba ba acheteur ba ko somba nde place wana bino mboka bokolo ba non biso bo somba kaka na franc donc dollar na biso zali na to ya 17 ou soit to ya 13 bato bakoya na kosomba yango paya wana ata baye na mosolo ya dollar boko exiger bango bakende ko changer mbongo na banque centrale bapesa bango franc la wana nde efanisaka dollar mais makambo wana nyonso na koloba bandeko Denis Sanga bayebi yango mais banda ko souffler kaka population bolo ba dollar emati non mais Fachi loko aza béton dollar ekiti yango na bwaki likambo ya unité lobaki na ko rappeler ndeko Kibasa Maliba ufandi pe kimia mingi
toutaki na makambo awa monsieur le ministre ya Rama ya Ram elekaki awa dossier Ram biso tobundela ba valeur biso toko favoriser mutu teto loko oza na union sacrée oza kotambola hors vision chef de l'état oza kotambola pona konyokola peuple totika ofanda kimia non kibasa maliba yo lokola na domaine na yo wana osali nini il faut quand même interpeller ba konzi ba réseau o ba koteka ba unité comment dollar ekomi 21500 22 koto musu 21 mais unité tikali ko be 2800 3000 francs boko sunga mokonza mboka te en tout cas papa Kibasa il faut otake bandeko ya réseau batekela kabiso be ba unité ba responsable wana c'est que bino bolandaka te parce que soki bapesi oka mwa kanyaka na yo ozotie na poche obino facha koleka ngana mibongela libela non wana ezali malamu te parce que fachi beton akosala pona intérêt peuple congolais peuple ko sentir que biloko ekiti tango yo pe ministre telemi na domaine na yo même ministre ya affaires sociales yango kolandela comment dollar ekiti biloko ekokita te il faut bosala mosala bosunga mokonzi ekolo bosunga mwana mboko aza na souci ya ko valoriser ba congolais tala lelo francophonie mokonza mboka valoriser jeunesse congolais lelo soko koti partout place ba masano wana ko sala ma okoka ba témoignage bato ba koloba ke fachi o so to tikeli 30 mboko ekokoma vraiment kolekata France fachi o soka sali lokola Mobutu soka sali lokola 21 Kabila na ba mandé belé donc chef de l'état deuxième mandat za esir donc osenga na gouvernement ya union sacrée bocha epoa ba jeune congolais ba comprendre que ba opposant ba bande ko kosa biso ba bebisa avenir na biso ndeko Martin Fayulu akenda ko zomona moko ya muke apesi mabanga bamba ba policier na marche Martin Fayulu na marche na bango sikoyo bandeko na biso yo député oyo alaki mwana wa kufi Daniel Safu mwana wa kufi tango ba ko landela ba video ba moni mwana nanda za kubunda kuluna ndako ba mabanga tembe wana esila yango na yebiso pona ko rappeler opinion ba ko landa biso ba composition na bino esito yebi bo composaka mwana muke bolo ba ke fachi en tout cas aza ko tala makambo ko sala mwana bato muke ba beti bo tambwisa ka actualité wana mais na sima tango ba réalité ya kina ba video ya mwana wana bozanga ka actualité politique nde ko sesanga lokolo yebi ko za impopulaire na niveau ya kananga ozoluka actualité politique ko composer mutu na omoko bamba oli bango diembela wana bolo bela ba réalisation mokonza mboka wana simi dossier social na kozonga na dossier sécurité na kozonga na bisika wana donc ba jeune congolais ba comprendre que lelo monde entier actualité ba kolanda francophonie ko salema na République démocratique du Congo donc fachi ateki image ya ba congolais na ndenge ya malamu donc Congo ngo tokanisaka yango mabe mais l'autre monde ba jeune ba ko sala lisano abeti pe français donc ba eko découvrir ba talent ebele yango to témoignage ya ko tuma mundele moko boya moi ça le dit c'est ma toute première fois d'arriver à Congo au Congo hein depuis que je suis né je n'ai jamais quitté la France pe lobby na ki benaveme tofandi bandeko ba sportif ya Brazzaville bafandaki pembeni bako beta lisolo babi ngai na ye vraiment kosala tournoi ya francophonie pe na pays nini quel pays vraiment na Congo donc na kotala na bandeko musuba kaka kote biso nzala il faut Brazzaville l'équipe biso mais na moni ba sportif donc bako mona lokolo États-Unis d'Afrique oui États-Unis d'Afrique bako lule sala kinga sentiment grâce à chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réseau ezaye francophonie réseau 50 ans après Mobutu komona ba boxer na biso Ali Foreman le chef de l'état a valorisé peuple congolais insécurité voilà yango des dossiers parce que ça peut minga dossier 145 territoire ngamo muzuzu kuna ba mobondo depuis et yaki biloko ba yebaki ke chef de l'état ba projet malamu eko matisa kota na ye lokola ba francophonie ko ya yango moni bopoza malette ba créer ka biloko wana elongona bato mosusu ba ina union sacrée ba créer biloni ba créer ki ba insécurité mobondo za opposant ba créer na yebiso ke yango yo opposant ba saka bato ba lukara ba problème maman mais faut ta l'opposant ngo tant que l'opposition tant que l'opposition moni ngai ndeza bo c'est que bino pe tant vous avez opposant vous avez pe ko créer ba zela na yebiso biso to sali opposition ya vérité to bundeli démocratie
tosali makambo logique elongo na molimo ne mpe manaki me docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba ntango tozoloba opposition tozobenga opposition malade eza opposition moto ezocréer parce que yebisanga Moïse Katumbi akoma opposant na qualité nini c'est ça ngaye moko auta rebelle est-ce que yebi yango te Matata Ponyo akoma opposant na qualité nini ba Matata Ponyo pe rebelle mais Matata Ponyo za rebelle ya mbongo te a gérer du projet alia misolo si c'est 500 millions de dollars ye moko est-ce que rebelle faut que robeta kaka obe masasi tango otiki mboka libulu siko bato wana baza bopoza to moninga na kosepela moko na komona peta mususu ba vie Gabriel Mokia tanto lisanga bonganga ba ko tambola ba biso opposition na kondi opposition ke ya ba to opposition ezate IDP so pouvoir biso moto wana opposition parce que bango ba ko sala ba ko distraire ba ko simisa Fayulu touche ba komiser coopéra ba ko distraire Fayulu koma bango ba ina ba kopa mabe ba kopa na bango ezali ya ba ko yiba ba minerais ko créer ba sécurité pour ba s'enrichir Matata Ponyo ko banga ba simba e pona zale fona zale ko opposant potango justice ko benga ngai moi esala moi poids donc nanya za facile à corrompre alinga bien vert Fayulu ale yo yakao ou ba au monde ba bendi succès akomo ko relire ba 50 personnes donc c'est ça 45 territoire mbilinga ezali na mona ndozo koka ukota ngote ozo bambelaka bato opposition ngone ba créer trouble bangone do ba mobondo ndoso bazo bon chef coutumier ka izaka ba opposition dossier ya 145 territoires pour le développement vraiment tout le monde qui na ngambo ya Kwamutu précisément la province ya Mai-Ndombe où ils a géré et pas ya madame Rita Bola oyo lelo azana ensemble ya Moïse Katumbi to kolobela yango oui Rita Bola ba révélation aux émissions Rita Bola zali ensemble ya Moïse Katumbi même ko ya Denis Sesanga na Rita Bola zali na ACP ya le gouverneur de la ville Gentil Blamba balukela ekala est-ce que mutako soutenir yo comme gouverneur okomi gouverneur obimisi gouvernement sans oyebisaye yo monaki na parti politique ensemble na yebiso ke mutu asali mobilisation pour Delis Sesanga kita na nyoki c'est madame Rita Bola et bon alongoli président Dali oyo ya jeunesse ya province ya Mai-Ndombe pourquoi parce que abenga ki président Dali a yebisi mobiliser batu bakende ko yamba Delis Sesanga l'état président jeunesse ye abundaka mingi côté ya ba jeune pour na développement ya mboka pour na ko soutenir mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tangu président Dali aboyi nde madame Rita Bola ayeko longola e pour remplacer jeune y ensemble parce que na minute oyo na parti na ACP azate naza ko yebisa vérité Rita Bola azali na ensemble ya Moïse Katumbi pe na kati ya province ya Mai-Ndombe chef de l'état lancé développement 145 territoires ba ko réeli mokonzi mboka ndenge nini na ba réalisation soko ozali gouverneur il faut ça là pour population ba mona ke ko sala pour na vision chef de l'état mais tika na biso madame Rita Bola uti ko détourner 4 millions pardon 4 millions de dollars ya compagnie Era Yandeko Jean Robert nani wana madame Rita Bola gouverneur 4 millions j'ai des preuves compagnie Era Yebani Yandeko Jean Robert bandeko ba ko landanga ba yebi bana Mai-Ndombe nyonso ba notable tout ba ko landanga ba yebi dossier ba ko lela madame Rita Bola azui financement ya 4 millions lokola azalaka nationalité belge bango ba yeko flatter pouvoir na biso ba yepo ba yi ba baby ke bakozonga na bango na Belgique ako sala nzela ya 800 mètres na 4 millions banda azana tête ya Mai ya province ya Mai-Ndombe 2 ans yango ni réalisation moko oui ba réalisation ko sunga madame Rita Bola ko sala lokola créer ezali ba réalisation ya gouverneur intérimaire avant ba sala l'élection mais c'est Jacques Bombaka ndenga tongaka yango na bana Mai-Ndombe bazomona changement mais yango toza ko interpeller chef de l'état cette fois-ci il faut total nan non to kocha il faut to landela pe ba diplôme parce que madame Rita Bola aza D4 azwa bac na gouverneur azwa bac français délai yango moni na lo bisa offrir bon télévision za radio te madame Rita Bola soka za na gouverneur soka azali na diplôme d'état ou bien certificat d'études primaires atinda communicateur moral qui sont na télévision boyenga na kolobela sous makambo ya communication chef de l'état. Toi tu as un problème personnel avec Rita Bola ou quoi? Non. Tous un problème ici mais donc la cette fois-ci to lingish Congo échangé. OK.
to yaki nanu union sacrée to lokotika bato bilokota lokota yango to interpeller kadima mutu eko déposer candidature na il faut mikanda ya classe union so bolandela yango donc tozokende na Congo mo modèle omoni 2024 oyo nde kaka ba jeune ba o témoigner que chef de l'état soto PC deuxième mandat Congo échanger ce que fait changer pena miibité mutu azui 4 millions akena ngo pona ye moko ana nationalité belge il faut que ça la pone intérêt à peuple congolais Gilles Lengeti vie il faut beaucoup taper makambo ya ba province pour ça la commission ya IGF pona ko landela ba gouverneur kitana na province ya Mai-Ndombe toza ko interpeller papa na biso Gilles Lengeti tinda ba inspecteur ba kitana province ya Mai-Ndombe ba ko comprendre que mbongo ekena libumu ya madame Rita Bola a sali eloko est-ce que 4 millions ko tonga nzela ya 800 mais surtout la preuve on accepterait on accepter en tant qu'on n'a pas de preuve ça c'est la bouche autorisée de vannes qui nous informe naza ko assumer marambo na koloba ngai na landelaka biso to kolobela po na développement très bien toza na posa ya changement yango to ko belela dénoncer ba wala mabe ba valeur balongwa pe cette fois-ci to lobi boyi na kati ya province ya Mai-Ndombe ba candidat potentiel nyonso ya IDPS oza Mosengele oza la Bolia oza le kolonini cette fois-ci muta ko gérer province wana faza la Musakata ya Mai-Ndombe ya IDPS o Musengele ya IDPS po to kokisa silora le peuple d'abord Mai-Ndombe wana bozomona ekoki ko fandisa Congo kimia penzala ici les domaines privés c'est que partout ezaka ya IDPS na IDPS ya ba belge bongo siko tina ya ba o babaka o allié tina na mawe zani mais wana yi makambo ba fox ngana moto IDPS jamais na kopesa chance mingi na robela makambo IDPS et bon on se koso ba bi pena ke na pona nani a diriger province ya Mai-Ndombe na koloba kaka moto ya IDPS parce que naza IDPS et ça ko bandeko na biso ya papa mboso ko dia kwanga soki ba lekia ou soit bandeko ya parti politique Sénat we kambami pa ya mwana mboka Pascal Aimé Mongo oyo azwaki pe trophée lobi bapesaki na Brazzaville azali président moko oyo asoutenir la vision ya chef de l'état na président Pascal Aimé Mongo soki bato na ya Sénat bayawa bakoloba ni biso tolingi kaka papa Aimé Mongo c'est tout en tout cas bakoleka pe émission yo na ndimi ke papa Pascal Aimé Mongo akolanda yo moko pa koyamba yo na koyamba ye na plateau yo po azane moto moko simple moto moko bia koya po bo meka kotuna esiri ba trophée beau développer. Donc comme qui est vers la fin, mon ambo kavan nampoyi, aux ali charge ba congolais charge ya IDPS, to yoki mayolobi. Mais na ina rappelé na bandeko. Awa van poyi charge ba congolais à lobby boy. Denis Sesanga a créé na yeka ko créer. Bongo te. A créer bongo, c'est Denis Sesanga a composé, ne ba composer ko zomona bato muke. Bako saga outil classe ba beti ndé pas composé ba tuba bamba libanga ndeko balandi moi un mot na bandeko balandi biso mko lelo o pe bazio lelo na correcteur ministère. Oui, merci beaucoup na pesi mbote na bandeko nyonso balandi na secrétaire général Augustin Kabouya ba joyeux anniversaire zo continuer kaka na tous les candidats ya IDPS ndenge kaka secrétaire général Augustin Kabouya ibisa rabino boza la déterminer pas de distraction lisu likolo ya lisu boko ta terrain bo sensibiliser ba base parce que ma pona mizali omoni bato ba komiko luka glissement tant ba comprendre que ba travailler ki ba base te biso élection ezali pe toza ko réélire mokonzi ya mboka pe na ba base nyonso ya mwamba matete kisensu boyebi ke Augustin Kabouya Chingoma azali candidat député national potentiel oya ko bimana ba voix ebele pe félicitations na bana yangaba na bana ya kisensu bobenga nga bo pesa nga 5000 cartes électeurs na Simba pona za si bo voter Kabouya na esa bino c'est pas le moment boza la kimia pe botika la brancher toujours na Correcteur News TV où ezali chaîne ezolaka rabino ba vraies informations pour boyer ba vraiment bosolo ya makambo ezokoleka na ba province en tout cas ba o ba ko sepela ko benga ngai numéro ezali plus 243 090 195 42 31 plus 243 090 195 42 31 bonne chance na bandeko nyonso o ba eko beta francophonie à plus de 44 pays sport qui est na kimia francophonie sila na kimia merci lisusu na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge lelo mindele nyonso ba ko fandela be TV obomi actualité na ba opposa malais okota TikTok francophonie Fachi Beton ozonga boy Fachi Beton en tout cas merci beaucoup Van Poyi charge donc merci Nabino ba yebozala ki vraiment ebele ya kolanda correcteur nyonso na ngoyo. Merci Nabino, bozali mosika ya mboka botiaka lisu Nabino penza na mboka Nabino Congo
eyali mpenza litomba mingi ya koyebaka mpenza mboka ekokende ndenge nini esengeli tobakisa apport nini tosala mpoka mboka na biso ezala toujours likolo RDC eloka makasi ezalaka toujours makasi. Merci balobi miso bamboka ebele etieka à côté na Congo. Alors 9e jour francophonie, nous on continue toujours de soutenir et on dit bravo et merci au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Telobi merci lisusu la ministre na biso ya média, ministre Patrick Mouya ya pe ministre na biso ya sport Kabulo mwana wa Kabulo et puis je dis merci à tous les journalistes oyo bazali ko valoriser image pe ko exploiter yango na ndenge moko esengeli parce que jeu ya francophonie 9e jeu ya francophonie ezali nde na kati ya Kinshasa les Congo qui gagnent. Alors on dit bonjour et merci la bande kotu bazuli baku ya kolanda biso mokolo lelo na pesi merci mingi na Régine wa ki bongo ko tala biso to benga ngaye digital ouais digital la congolaise. Merci na mutagisi ma caméra 30 to baxele kalamite 2,300. Merci à Manobila, merci à Dimitri Bongania. Et quant à moi, je vous dis, restez toujours connectés, branchés, dans Correcteur News TV, car Isara Yabina. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.